Pose kaka ya Mami Chibola wana. Et lukelanga ba problème ba 2008. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Chef de l'État côté limukuna na sens papa na biso na sens ani. Que non pas azande koné muluba. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Bino bomona ki appel. Au moins nyonso wana ezali biloko pam. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Na sentiment. Hein? Soy mutu abandie loko na sentiment ekosuka na kati. Dembanza London TV, Dembanza London TV, Dembanza Boss Bruno. Dembanza London TV. Mama bazodale. Dembanza London TV. Basheri bazodale. Kota ndaku mama todala Dembanzango. Des Bruno original, des Bruno original, des Bruno original. Merci, bonjour, bonsoir. Ça dépend aussi l'air. Il y a bateau à Ozalibakou, il y a la émission il y a Getty Samba Mboka Elengi Oyo wapi. Ezole kana site ya Elengi site on nzamba la Getty Samba Dembanza London TV Oyo na mukuse za libongo 2000 TV bo s'abonner vraiment massivement bo s'abonner vraiment parce que Getty Samba azape bakotoyo. Nazo amela bino na ndayo amela bino monsieur moko na kombo ya Denis Kalala. Auto yebi bagine evite to benga ngoza rumeur to lo bezani balwa ke azaki mobali ya Mimi Chibola auto benga ki bon affaire ya Mukuna tozana ye déjà to sola parce que to kutana Mukuna to zape sikona frère nanga to romero so apema kama politique. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Ndeko nanga bonjour. Bonjour mon frère. Otali caméra kuna o se présenter comme on a nyozana na église à Mukuna. Bon, ngana yeko ya nazalaka swa te mena zongeli awo nakomaka epa évêque Ejibana na Rikini à cause kaka ya Mami Chibola wana elukelanga ba problème ba 2008 na longwa elukelanga ba problème wa l'église ni na seka wati donc bo wela gena yo na évêque teto wela na évêque mais kasi bongo elukelanga problème ni elukela yo sa na église Mimi na lobi boye mobali oyo ex mobali na ye papa kancha o bazolo ba mobali wazala ili kangu na ye wana o bazolo wana nde e koma ba problème ngana se retira na longo na nga seka na kenda na ngai vous comprenez exact que évêque aza papa évêque akolinga mwasi lokola Chibola aza mwasi mais évêque aza mwasi na ye Chibola aza mwana to yebi awa na seka bawo bazo cheka nde bawo cheka wana azalaki mwasi moko kaka lokola talaka kasi papa zagi na yeti mais besoin sali mais et na ngote nazoloba nazo expliquer le moko est-ce que likambo Chibo na likambo na dossier est-ce que Chibola azana kati Chibola azana kati te Chibola za étiquette na yebi moi je connais Chibola bien non je la connais bien la fille aza étiquette tellement ba bimisaka basi misato yena basimo mibale basi wana ba seritira ye abima poizo mbongo po abotama na famille pauvre tel que la pona à trahir poizo mbongo abotama na famille pauvre. Mais quand on a eu 30 000, a eu 30 000, à mon nom, on a 30 000 les hommes qui. On va corrompre 30 000. Ah, dédommager va corrompre. Bah dédommager, tu vas corrompre, non, on va dédommager. Parce que justice, parce qu'au moins il cambo, justice, tous en état de droit. État de droit, ils en est bah juste à calater. Justice, il y a bamboule le kate. État de droit, ce qu'on sali le cambo. Aux en a bah, au hier au fond de mon ba preuve na yo, ça va. Okufunda mutu ozana preuve te na preuve nini oyo Mami Chibola lakisi bazala na évêque Mami Chibola baki derrière makambo affaire Mukuna eza comme si président de la République aza sima dossier oyo abia mona on peut na clarté même si ba avocat na parce que y a même si ba audio circuler abia mona on peut na clarté mais c'est Félix aza sima dossier oyo Mukuna parce que Mukuna mérita qui azala abeta 20 ans mais Mukuna abimi. Bon mon frère makambo zoloba ya keno Mami Chibola zoloba ke chef de l'état azana sim eza yo zoloba ou bien yemoko lobaka ba audio ezali mais soka zoloba bongo azo sakana na chef de l'état au moins chef de l'état yebisa ngai chef de l'état côté limukuna na sens papa na biso na sens ani que non pas azande koné muluba c'est ça mais Chibola azana ako côté la pe Mukuna parce que Mukuna ça réveil patriotique mais est-ce que éveil patriotique des amabe à quoi côté là été directeur à cabinet na ye à côté l'état que nous côté la cameroun nous na directeur à cabinet na ye nous na travailler na ministère ni
azana ministère te azata nani te na kati ya gouvernement azana ye évêque ya aseka aza président éveil patriotique akokende okotele na ndeni chef de l'état asala boyi atiki justice ezala libre. Est-ce que boso boyoka o chef de l'état alobi alobaka te tu m'appelles les ala appel parce que bino bomonaki appel omoni nyonso wana ezali biloko pamba omoni awa yango wana état de droit yango oyo état de droit sala likambo na likambo na yo ndenge bato bakoyebela yo et président koti na likambo oyo te na banzi eloko bango bato bazoloba parce que évêque alobaki merci président de la république pour na état de droit alobi état de droit il faut bayoka bien il faut terminer le phrase one lelo évêque Mukuna aza déjà libanda bimi prison makala bato baza komi tuna est-ce que évêque Pascal Mukuna ako continuer l'itinéraire réveil patriotique toyebaka penga ina yo que évêque apportera Kabila plainte na Cour suprême de justice est-ce que le quoi aza déjà libanda ako continuer l'itinéraire bino boza ba proche na ye boza pemé na ye bozo mona oneni ako continuer l'itinéraire eza boye omoni loko soki mutu abandi loko na sentiment hein soki mutu abandi loko na sentiment ekosuka na kati soki eloko eza ke mouvement wana eza ya nzambe ekotika te moyen atika eza te évêque alobi bien que non o ezali deuxième version hein deuxième mi-temps siko wana ezala premier mi-temps ezalaka bato bazobeta on dirait mais deuxième mi-temps ezande plus fort siko évêque très fort évêque Mukuna très fort na minute oyo bozela bomona ndenge avandi wana avandaki nanu falaki apema nanu hein apema mais apemi déjà makambo elingi banda kala mingi te éveil patriotique pour s'abonner massivement na des bandes de Mbanza London TV tout le monde toza wana ozo comprendre toza na éveil patriotique toko telema toko bunda tokobanga mutu te osa nini tokobanga mutu te bitumba na biso tokende na ngote jusqu'au bout tala Joël Debes na sima caméra moi mobala ko tsabiso wana ba tsato beta ko na profiter la pesa pe mbote na Debrino ozali patron ya chaîne O de Mbanza Isa ndeko moko aza pasteur c'est l'homme de Dieu ngala linga ko do ba pema kamba ba sala nzambe te ya na moko éviter na makambo wana ba mozi mbi na lobaka ngo banani o tout mais na sepe na point makambo sa nzambe ba na kota na ngati Onésime l'homme de 3 points alobaki muku na soka bimi prison ye akati bible to c'est lectini ngana yo bon 6 points na 3 points nini leki 6 points na 3 points nini leki il faut répondre ngai so muku na bimi akati bible 6 points na 3 points nini ezali kolo question za ngo komi ba question te kasi parce que ngai na l'homme de 6 points ya za 3 points donc na oli double Onésime ko nazoli ya double ya za l'homme de 3 points ngai na l'homme de 6 points sikoyo na koyebisa bino ke ya lobi balobi basali na nzambe toyebela bango na misala na bango balobaka makambo évêque alobaka wa apesaka prophétie awo bapariaki na trésor ayebisi bango ke mai fleuve ekotonda mai ekozonga na cité du fleuve mais mai ekota na cité du fleuve abi bangando bakoza esalema te donc cela veut dire évêque azalaki sima maloba na ye e malobo ya alobaki makambo solo esalemi mais ye pe alobaki ke non soki évêque abimi apa sur la Bible cela veut dire soki évêque abimi ya kozala sous pasteur te mais évêque abimi est-ce qu'aza pasteur aza bon considéré pasteur te aza na mundimi ayawa avana na ba asenga papa pardon hein asadini asenga évêque pardon ayawa na ban na Afrika bandal avana na ba aza prophète a prophétiser est-ce qu'on est aza pasteur on est aza pasteur te aza prophète aya a prophétiser azo pe micro lokola ba mususu Onésime na émission Geti Samba asimba nini oyo uchepa na yo nazo yebise que Onésime je te conseille nazo conseiller yo oza mwana oyaka wa tomonaka yo Onésime toyebi yo mais Onésime yo kosaka na papa te yo makambo salaka Onésime soko lingi tala papa soki azotiaka mutu makasi ou bien soki amekili susu ngana kobimisa ba vérité nini l'homme de 3 points c'est un monsieur qui se respecte vraiment hein? Qui se respecte oya futaka loyer ya batu ya place azovanda te 2 ans yo yoka kiteke bakangaki bakangaki Onésime mais a trouvé des solutions bakangaki pourquoi solution ni bakangaki pour point nini yaza mutu un homme qui se respecte bako kangé point azo se respecter ko se respecter ni
akei koluka problème na musicien oyo mission Fabricas alobaki ne problème te alobene ni nyoto ba actualité bon Fabricas azo répéter na place au baza ma campagne Fabricas azo répéter o azo ya abengi ba avocat na nga parce que nga na ba na ba avocat na ye ozo comprendre na yebi makambo na ebele abengi bango alinga funda Fabricas alobi mais aza quand même musali na nzambe tozo pesa bango respect mais yazo se respecter te makamne ozo bakito makamne na yebi makamne belé omoni opouser biso ba curiosité makamne ni nango ata mi balé car parce que totel un peu temps mi balé elle wa mi balé likambo liboso ndako lupango bato wana afutaka ngote ah ya mi balé asali appel de fonds ya lupango asombi lupango série qui série ani na luka lupango tango lupango api asa sombi ya ye azotonga eza na bakaya wa olanya ta so se basaki appel de fonds basomela ne ye lupango ngana yebi yango zela parce que besoin à pied levé soko zolinga toluke mission ngana yo nazali ngana yo tozali na banga yo te naza ceinture noire nazo biso que je suis prêt à tout ni Chibolo koka kaka été bon l'homme de 3 points au koka qui tocho ça l'émission Chibola zela ay lobi kutu ah oui ay ça ba journaliste que non ba pesa kinga imbongo et pas trésor moko na $300 pour na lega na émission ngana za du jarte ngana mona mbongo dès le bas âge na mujimai na makambo diamant na sada mona mbongo na sala mbongo ngai muto akoko rompre ngai te corruption jamais trésor akopesa nga $300 soka pesa nga na ko chainité c'est mon frère akopesa nga $300 mais apesa nga $300 que chef no en danger pourquoi parce que makambo yo soki que non ba pesa mbongo bakolandela yo ozo comprendre mais ndenge naza boye nazo bima ndenge nazo loba sans père hein nazo loba ke oye koya eya ozo comprendre oye koya eya ko oye koya eya oye koya eya tunio 3 fois talaka Joël na sima caméra Joël de best Vous s'abonner massivement na des bandes de Mbanza London TV. Il est ça qui mobile mon abiso ça tobeta kokokol banda kwa bato. Bonjour à toi une fois de plus Joël de best. Webi ndeko Deniles Musala Nzambe. Ah Musala nani? Musala Nzambe. Mende wana ngai fo bobongisa makambo susu Deniles a musali na Nzambe te. Ah toka tes missions c'est un homme de Dieu. Un homme quel Dieu? Nzambango boko selema kamukabo. Deniles ye moko alobaka nini aza na église nini oyebi kombo église na parce que oye pa évêque mukuno kutia sekati okutia évêque na kati église Deniles église na ezani Deniles baka boye abaka papa évêque sopo zuli bakola na ngapi na le transmettre ka Deniles alobaka ba olia mbongo monsieur Kabila évêque mukuna olia mbongo monsieur Kabila olingisi to lia mbongo ya monsieur Félix Antoine Tshisekedi vrai ou faux évêque alia mbongo Kabila. Bon, zelana vrai ou faux évêque alia mbongo Kabila. Nazoloba soki Kabila linga pesa évêque mbongo. Balinga est-ce que Deniles akoyebsa Deniles que na pesa évêque mbongo. Ou bien soki na yepa na yo o pesinga transport. Eza mbongo no. Ngana sale mission na mukuna alobaka na mission na nga mukuna. Que Kabila zo benga ye azoba ka brûler église na ye. Et mission na nga j'assume ona aloba. Alindima Kabila pesa ye mbongo. Ayi ko sala donne église azoba mbongo na ye. Comment lingo otango couleur nini biboye. Soki ba pesi yo mbongo na yeba na yo to vandi o pesinga mbongo. Nazwa na ye vrai fois joie. Soki azui mbongo ngo ya tata Kabila ou bien ya mama Kabila. Ah oui toloba bon eza mbongo mboka na ko yepa na yo ou bien ndenge na keboye na kepa epa Shadari apesinga mbongo na ko liango. Eza ete Shadari basala ke babotaka na mbongo. Azana mbongo te mbongo eza mbongo a l'état to na ko liango. Kuna legi ba mbongo na. Ata soki liango ya Deniles nini. Deniles oyebi makam Deniles asalanga. Asala nini loba Deniles ayao kana asekao. Ayaka wa yebso évêque balinga ba bom évêque batie l'évêque poison boyebo batinda kiye. Deniles ayaka ot. Tango aye amoninga na yembi ayebsinga ke frère yaka na église na yemba. Nazui 11 musiciens. Tozoya na futeli bango mbongo na nga ya poche. 500 victoire. 500 combien 11 000. Na komi kuna na yembi esili Deniles ayebsinga na sala. Nzambe de besoin oui de besoin.
siko nasali na yebiseke papa na kosala asali nini apesi nga 5000 francs ya ba 200 chelinga na enveloppe soki nakenda est-ce que aza pasteur c'est un escroc a escroc kaki batwa ki akonome batwa hein bon rapidement pesa pe numéro de téléphone tu nga contacter à ça pour se dire bon numéro na nga téléphone eza plus 243 85 39 13 100. Donc merci Oyalingi a rencontré papa Bengaya Soanaye a Bengaya même les émissions mususu et vous avez un plaisir comme la vision na suka on peut s'appeler moté hein des personnes rapides comme la vision suka bon et pas ya avec Ejiba Mapia respect papa na musalo salaka na pesimbota trop na mwasi na ngai Vero Kena Kalala ma femme que j'aime beaucoup azalo rola ba mususu wana te une femme qui se respecte et puis na pesi na muko Keti Samba mukolo chen na benga ko le meilleur hein makambo salaka eza bien omoni musala na bino bosala ngo tozo mona ke bolingo mboka omoni avec ba uto pese trophée amour du Congo ya OK. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Mboka Elengi. Ngai Geti Sama nazaki na ka journaliste. Et non on molia lo ba na fini moto te. Oh là mototé. Merci Nayo Joël de Best, pourquoi pas De Brino Nazabongo na Dembanza de London TV, vous s'abonner massivement on est à mode d'ordre Geti Sama tout le monde na koto. Na koto vous s'abonner massivement comme sur la souka, il y a émission on a pesi ba mbote ba fa non surtout même qu'on a boire raté. Oliba boire kayo numéro za na benganga. Merci. Dembanza London TV avec De Brino original. De Brino original.